Congo ezongi moko. Non, sokite. Tango. Tango Congo ezonga moko. Tango sokite. Ingeta. Tango Congo ekozonga moko. C'est que système ya ba président auto mona ekokwe kozala susté. Nga nazali fin ya système wana. OK. Moni ndang nazolo baboye. Na loba lisusu. Démocratie eza mopepe ya nini? Oyo bakangi déjà mais salo eza na nini? Eza na nani lezali. Eza lokola iloko yo hélice avion. Bakangi avion mais eza nani? Ezo baruka. Estili déjà. Tango bachaki nga iloko oyo bakomi awa kipeve kimasa kimaya. Estili mengai na kokende te. Oh président tel longwa te. Te. Koko nangai bazali ko benga ntinu yawidi. Ntinu nini? Yawidi. Tango bazo banda kotonga Congo. Roi moko azalaki wana. Mais ngunza keti na ndako ya papa Esi. Papa Esi akena ndako na ye mwana nini? Oyo. Okay. Ye wana bacheye nini bénédiction ta. Mais tant bachake bénédiction. Roi azalaki nano na nini? Na? Sikoyo nzamba bandi ko sala ta yemoko atiko cha ye azui opportunité ya koboma roa na. Oyo ba bengi chisola o Saulu. Azalaki na opportunité. Bande kuna roi ye linge boma ye. Oyo binini ya lobaki. Oh, bino penza bozana science te. Ngana koki koboma mutu oyo azana tana ye nano. Soki obomi mutu osali mabe, mutu oyo azana tana ye nano, omisali yomoko mabe. Ngai nata oyo, nazo prepare batu. Nazo prepare batu po ba reconnaître ngai comme roi. Vous comprenez? Fumu impact ni ezali ko sambela kotala ko sala makam kotala este. En plus sous question ezali que est-ce que système ya ko sambela eza système na biso ba indo to peuple Congo? Oui. Biso to sala ngo il faut que na origine mutu quoi na panga. Kusamba après kusambila. Eza de nini? Des choses. Mbila eza nini? So kena bamboka, so bazo sala communication. Oh non, chef de groupement, chef ya mboka, alingi mboka nyonso baya pe badini. Bakuta na yepo azana message. Muta secrétaire abimi aganga nini? Mbila. Eza ordre, yoka eza ordre oyo yazo azoloba boluka ngai kubila mbila no. OK, communication mbila. Sikoyo kusambila eza intercommunication yo nangai. Space invisible na space que visible. Kusambila communication eza o ba benga na portugais oração te o prière. Prière eza lisusu. OK. Oui, prière eza ya bango biso awa eza mbila. Siko soki bazo yanula yo ekomi nini? Kusambila soki bozo solola. Siko lelo ekomi boy mutake Voilà. Ake oh nzambi tata nkulu Kongo oh boye ingeta. Wana eza kusambila te. Kusambila ba opesa yo réponse rapide. Il faut ko solola na nini? Na ba esprit wana na dimension wana. Wana eza lusambo. Kusamba. Yangonde oyo ebota kambila eza nini? Samba. Wewe nini wana? Samba. Siko babenga oyo nini? Nzeta mbila ti. Siko oya bota nini? Samba. Oui. Vous comprenez? Nous c'est ça na nature. Mais batu bazo
bazoganga. Oh, ana sambela mingi te. Nada. Yo sambela te. Yo sala nini? O ganga ke mbila utendu kanga. Mbila wetu tendu kanga. Oh, oh, non. Ai bekwe sambila. Utuka mamadi nzambe kabetuba. Yebisa biso nini nzambe alobi. Nini? Agora ezali pe jar moko oyo babengi lusambo ya matondo. Okay na nini boyembi pe bosi matondo. Oyo matondo eza meilleure forme. Pozo ba resultat nini? Ya malamu. Pona nini? Soki ozal sir ke otosa mibeko. Première chose, il faut ozala sir ke otosa nini? Mibeko. Kende yebisa nzambi tondele penibu. Na pesi matondo po opesi nkai bobo. Zongi na ndako. Ye tango azwa message na yo amona nini? Yo deja opesi nini? Matondo na biloko oyeli alingi. Oh, matondo eza nini? Parole. Kotonda. Hein? Eloko déjà plein. Voilà. Oui. Il faut pesa yo. Siko akotala wapi? Mibeko. Okay, oh, aza bandi aza boye tika. Pe kutu nini? Nini na yo, oh, tolobaki na nini wana. Banzela na yo, eza ekokangama. Yango nde pe adresse. Okay? Première, biso tozana adresse ekozala misato miye. Kombo, image na yo. Eza adresse. Lokola yo mananga. Oui? Soki na ke na quartier na yo. Oh non, na a kuluka mai na kombo ya mananga. Ah, toyebi mananga. Oh, journaliste oui. Adresse, non? Ba pesi nga eloko na adresse na yo. Okay? Ah non, na awa na kombo ya journaliste moko boye. Kombo na bosa ni. Tala image na ye. Oh oui, toyebi. Oh, le cas. Troisième, misala na yo. Yango nde soki olingi osambela. Première chose, mibeko. Tosa mibeko. Après osambeli. Tango ko osambela nzambe te na bakombo. Oh nzambe tel. Ko osala ngo soko yebi nini wana. Osali kaka. Oh, yo mutu okelaki. Nana kelaki nini? Ebale. Nzambe. Adresse direct okomi kuna. Oh, yo muto kelaki ebale, yo muto kelaki moto ya malamu. Azaka mutu moko kelaki de. Encore, oh, Jova, j'irai. Oh! Vous comprenez? Batu ba souffrir kapona nini? Yo soki olinge oya awa kombo na ngaka kusambela te. Olinge na pesa eloko kusambela te kombo na ngai. Siko ya ngonde na pays na biso. Mbanza Congo. O eza deja na kati na yo. Tika RDC. Po RDC wana eza ba ya conférence nini? De Berlin. Okay, bazana nanu na tana ba na bango. Toko toucher bango te. Okay. Peta na bango ekomi nini? Okay. Kuse. Yo bana na yo, toko vivre na Mbanza Congo, okomona ngai to bana omela tsamba, to ngana bilinga kobina, to bina, toko yembela nini nati nzambe. Toko loba jour wana na bisa kioti. Oui. Po il faut to tikata na bango. Okay. Engwe soki bango ba meki. Mutaoya na la bango nati mopepe mai mabele moto. Lakola kaka tokomaki toko belela ba mbaze nini wana. Okay. Tango yo ozana besoin okende kozwa terrain na parti moko boye. Kende ka na président Tshisekedi. Voilà. Papa Tshisekedi nazana besoin ya terrain. Po yende mutu ba pesi mabele wana ya RDC. Vous comprenez? Kusambela lisute. Na ebite soko vous comprenez? Tozana yo comprendre fou. Siko soki bozana ntoti la. Bosambela sunzambe, na ndenge nini? Boyekola mibeko. Salela mibeko.
olongi wana oyebi na nini mibeko te oyebi ba règle te oyebi discipline te minzamba za mibeko te asa discipline asa sagesse siko soki batu nyonso bakomi na mayele sagesse ino wana mutu moko alobi na moni gloire ya Nzambe tondi na mokili mobimba gloire eza présence Nzambe za mayele madiela mibeko na moni mayele ya Nzambe tondi na mokili mobimba yango ne baloba Nzambe ye moko azo vivre na kati ya nini ya batu osambela sindeni ngai yo olingi eloko na nga na pesi yo tozwi mwa problème to solde directement to kende susu na tribunal te sikoyo lusambo wana ekozala sina ndenge oyo te ezala nini communication kusambila tozi makasu tozi nini wana tata to sali connexion ya ba dimension bakoko na biso oyo bazamona na te mais tozo sola na bango biso tozolia topesi bango na biloko wana oyo eza na énergie ya kokota na ba dimension na bango po bazala na facilité ya communication na bandoto na kimo na meso na biloko ebele yango nde bato il faut bakota na école oyo ngai to sali déjà et ça déjà 7 ans déjà oui ponga na former ba professeur ba former lokola kana bisayo télévision et ça la ka nini wana nazalo tek musala na etika la ezala sous-tété il faut ça la différent na bati nini una ebele po batu mususu balingi kaka batu balanda banini wana te il faut musala nayo ezala na nzela na nzela ya nini ya solo yango nde kosambela na biso eza différent na oyo kosambela bazosa eza science moko penza etendi makambo règle omoni lokola na fête na biso tosambelaki omoni tosambelaki tosambelaki communication topesi bakoko mais tolingi kosomba terrain Nzambe non eza suma kama kusambela ti tokoluka fone kosomba ni terrain Kusaba Congo.